na pasi na motema lipasa na toza yidi fami bale tota mota mota kwa mama na ngai leo ni motika ngai mota la motema ya teka na pasi na yembaki Antique, c'est des fleurs qui c'est son fils aîné. Voici de ça. Voici. En tout cas, Fally, merci beaucoup mon ami, merci beaucoup mon frère. Nao Sali, Zambé Abaxelayo. Donc, aujourd'hui, charge moko oyo, batu mususu bakozwa, mais yo aussi en tant que collègue nayo, vie nayo. Miradi, le pépé de Miradi, le pépé de Miradi, le pépé est parti, le pépé est parti, le pépé est parti. Si tu viens dans la vie, moi aussi. Ah, basta quoi. Antique, c'est des fleurs qui C'est son fils aîné. Voici de ça. Allez, courage, viens. Viens tomber la carte. Oui. Vous les soyez. Voici.
Qui m'aide? Ça fait mal, mais que voulez-vous? Ah. Ça fait mal, vraiment, ça fait mal. Voilà. Empêchement, parce que contre-temps, parce que c'est voilà. Nous avons mon payebi ou la sali katina, na parce que c'est tout ça la mingi ya kolobate. Donc on a la sali et ça, les musiciens n'y sont Congo basali. Les musiciens sont Congo basali. Ouais. Et le but est que ceux qui battent, tout se passe à contre-temps. Non, pour mes athées. Voilà. Pour mes athées, ils ont profité, ils ont soleil. Tant que yo kayo to bandoko yo ka Egyptian mutu kondolo dans to monika yo ezate to monika na to sala polémique te pour toza na matanga toza na moment ya mawa toza na moment ya pasi donc toza na matanga to kokende ba polémique wana te ngai nazo représenter Congo mobimba ba congolais nyonso ba musiciens nyonso naza pe membre ya famille mwana ngai aza wana kwasi donc personnel moi mon Fally Ipupa na geste en tout cas Fally, merci beaucoup mon ami, merci beaucoup mon frère na Osali Nzambe abakisela yo donc aujourd'hui charge moko oyo bato mosusu bakozwa mais yo ozwi yango tanke oleki na yo vie na yo t'as fait tout pour lui quoi. En tout cas Fally, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc,
aéroport aux accords, comme un cinquantenaire et puis voilà quoi. En tant que communicateur, il y a IMICO, Union des musiciens congolais. Mais Makambo tosali yango na force ya artiste en danger ebandeliti suka tozo remercier Fali Poupa oyo atikaki te elongo na bandeko na ye ba Gibson bomoi toza na ye ya Bukondolo oyo atikaki te kotuna biso lere nyonso tozalaki nango et puis voilà quoi na bamasa na ye nyonso tu modogo ya barambwa baprof Kodelo Fombo et Mamale Tupac ne tomonaki baki na veye c'est comme si ye mompaye na corps corps ya mwana na nzoto nde bomoni na kati ya mutuka nde bomoni ici là ba formalité aussi la photocopie awa j'ose croire le 26 mai date eza calé nde tozongisa ye na mabela bakoko donc voilà quoi c'est ka kudifele la passe ko c'est bunda bunda baleka mungwa donc voilà quoi bakoko na bango baleka mungwa donc so pas kundungu nazanga mokote tozana artiste nyonso tu tozana Gibson tozana Saint-Pierre Roger Gibson akozanga pe kozwa liloba te po tukali lobezali ya lobezali d'abord tozongisa lokumu epai ya Nzambe po nyonso esalamaka ezalaka na volonté na ye et puis mes sincères condoléances na famille biologique et puis toza encourager mwana. Et dans un aussi, merci et pas Fali. Geste à ça. Comment Nzambe Azong Selel sous belé. Donc il y a un tour qui biso l'artiste chose à Nabolingo. Donc vrai amour quoi. Amour vrai. Parce que lobby est en bisoté, lobby est en Zambie. Tout ça là qui n'a pas de cas mais le logo c'est qui biso accueilli. Au aéroport, tu es en cinquantenaire, Ninge Balobi, de combien? Le 26. Le 26. Donc, moto a zone dans paradis et pas été au Taka. En tout cas, on est là. À Dieu pas ce que c'est. Merci. Merci, Gibson. C'est un bureau jeu. Moi, le logo. Ouais, merci Bandeko Nangaï, des Bandeko Arabi, Golf Mikando, Gibson. Donc, ici Nzambe, Nzambe bina circonstances nyonso tukumisa et dans le baki boye ba moi isokeze belé na butu to la te kasi moi moko pela ki potola la te na butu to ki sa masonité eza Fali Poupa pour l'artiste na volonté na bolingo l'accès pour na ndeko donc biso bandeko toza autorité aéroport toye rapidement tokomi na sekuto ya mbula voilà tokomi cinquantenaire la formalité salama et plutôt honorer ndeko na biso to pesa message na ba artiste na Gibson eza rateka ki no somoni bo ndenge komeli muninge koma na ngopeka ya tout donc ezala bientôt lingana nde toza boye to mona na ba likambo zi muninga boye donc to sengi na bana Kinshasa bana bumbu à partir lobby programme ekozala ndenge mambo leka to corriger podium instrument ezala wana orchestre beta c'est un grand dans le et Tokoloba, merci na bakondi na biso mboka. Tozobeta toujours c'était na ba lettre tokoti maman ministre na biso Yolande Lebe koti ka bisote. Premier ministre na biso maman Judith et yemoko avec beaucoup de respect Fati Beton mboka no yango premier culturel koti ka bisote to lelara et pas nos papa parce que to ki sa masonité. Merci. Maman Margot, artiste en danger, parce que ce n'est plus. On l'a bien biso ni. Merci beaucoup à Fali Poupa, ainsi que je peux dire par rapport à sa fondation, parce que vous avez déjà fondation déjà mené les Makashi. Alors comme rappelle avoir ce grand cœur, il y a au Longola corps,
kolongola ngo poto koya nango tia epesameli moto nyonso te mawa oyo azalaka nango malgré qu'il est mal compris par les autres. Malgré qu'il est mal compris par les autres. C'est pour cela, je vais essayer toujours merci et félicitations. Bientôt là, il y aura le programme. Vous avez déjà communiqué, vous avez déjà communiqué parmi les communicants. Dans tout l'état de l'équipe, on va faire ça communiquer à Bobsec. Merci aussi à notre ministre, Madame la ministre de la Culture et Art, Yolande Lebe. Oh, les autres mecs qui m'ont dit par rapport à ce qui est arrivé à Corée. N'ayez pas le bac qui a arrosé la famille, d'avoir accompagné la famille, l'artiste jusqu'à la dernière demeure. Amandamadi tutalengo ayaya mbwesa simba mama simba asebele kata oyokela basala babeti tsaka tsaka babandi mama ayomaki mabani bo manga yala sisabo asanga poni kono na utali na obi oya bola kisanga to koti seka awa percussionniste to salaki na marenyo wana suka foza simbo omona to kota seka esa mite biskuti ya mawa nana ye na ndenge ya seka bino boyebi ye seka mbonda nana yebi ye seka madame comment lidame lidame